Bidor TV masolo ya sika. Chaîne na biso ya sika ba émission ya kitoko na ba masolo ya kitoko. Eza chaîne ya sika ya ndeko na biso Bijou d'or. Bijou mosi de Bundes na kati ya Allemagne. Donc moi c'est à pembe. Moi c'est à pembe. O ba benga force tranquille. Na otaba kini a telemisa, avandisa, akonza. Côté ba shop koloba te ba rivage à sika ekotaka ndo ekotaka air nyonso ba barbecue kutu n'en parlons même pas. Donc kolia komela poser ya ninga propre. Donc tozo invité bino boya ebele na barbecue na biso esa na 19 na kini. Et puis nazo invité so bino susu na ninga ba media boya na Bidor TV masolo ya sika. Vous s'abonnez massivement, vous n'allez jamais déçu. Na Bidor, na Bijou mosi BM de Bundes, l'émission Kano, tout Kano, publicité Kano, yemo moisi Kano, au boyo sali mokili na yo. Donc, tout le monde est na Bidor, beau aimer page na et puis beau partager ma vidéo massivement. Merci beaucoup.